Ndeko balandi ya Kipese News Radio Télévision RTCK bino bozo mona oh maman la biso ya hôtel la biso na RTCK maman s'il vous plaît comment on maman José où tu es maman là où tu es Kitanto avenue Kitanto na quartier 3 maman munine leki qu'on expliquer biso na lila toka mai po na uti bilanga na ngina sokola tango na ke toka mai tale loko bimi na kati ya mai na pompe. Donc le logo bimio muchopi. Et ça les mina erni. Kasiko. Voilà. Aujourd'hui ngani n'est pas ba konjarisi déjà. Ba vérifier ba tio na bango. Po ba tio attend frama eza ka biloko no seza na délai. Faut ko tala ka ba délai ya biloko ngo tani ne sali. Faut ko sokola biloko ngo faut ko changer mususu ya sika. Na biloko boye soko ke ko mela mai boye. Eza mabe. Voilà, on les ali kolela ya maman, ni bozumu na hawa. Hein? Muchopi vraiment donc zéro l'objectif vraiment constaté muchopi yo wana kata mai heureusement que zali mai ya rusukola moi c'est ya rumela hein vraiment kitoko côté to zali ko senga na ba kondi ya régie des eaux hein pour la population vraiment boy kitoko côté population futa ka facture na yi donc to ça ba client hein ko revoir ba chonio so ba choy umeli ba choy ta flamba to kitoko côté tala bino mo ne boso mona vraiment il s'allie bien à terme qui était voilà nous ne sommes que des journalistes nous sommes là pour nous reprendre sango ça la ma base la malamu tout le bar vraiment